Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado. Eh, frère nanga Jonas. Dimanche na mona ki on église te. Problème eza to ndenge nini? Hein? Santé zo tungisa. Na mona ki o te. Nazalaki wana Mamado, nazalaki na kati ya concentration molimo santo na o méditer. Mado namonaki ye penza namonaki na sima penza babafrika na penza vanja lali ne pongi namonaki wana peta baote ya penza alaki ne wana. Frère Jonas, yo ozalaka boye na ndako olalaka pongi te. Na ndako olalaka pongi te. Soki mwa makelele kuna yo kulamuki. Soki ata discussion na papa bavoisin kuna yo kobima mbangu. Frère Jonas, nga namonaka yo ti. Namonaka yo. Soki nga kutu na kama so yo lalaka vraiment pongi. Po namonaka yo soki yo lali pongi ya profond te. Ozalaka soki mwa makelele muke wana obimi mbangu okei. Mais l'église vraiment ozolala pongi ya plein vraiment ya mateya ya pasteur azoteya ya mateya ya moto. Yo lali na katikata babafle makelele wana tout ozoyoka te frère Jonas. Yango ezalaki envoûté to nini yango vraiment nga na comprendre te. Okomi na niveau boye pona nini frère Jonas? Hein? Okomi ko lembisa kondima no elembi papa. Eza nini? Te nalalaki te. Nga pe nakola na kilti te. Na bandenge ndeko méditer. Tino mona kinga na o méditer. Ko méditer mo pena zo loba penza bafungo munoko lokola ngulu. Lokola lokasa ngulu zo mela mutu. Yo zo lokute parce que akuta biku bo bouger mutu za pembeni bo bouger nga na bouger za lokasa mta uta ko pumbwa. Yo pena za ndoki pena lokaka pena miluma be pena za pena kati na yo. Papa pena za ndoki munene pena pembeni nga te penza. Nga peso na matinga pembeni na ko longwa. Ko za ki ndoki. Ozo wanga na penza papa oyo. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama